Bonjour la famille, bonjour, coucou la famille, coucou la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, Bambote Ebele, Bisika, Bizubino, Boboto, Bondeko, Nakatia Mabota Labino, Bandeko Nanga, Ezali, bon matin, vraiment shalom, shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, Bisika, Bizubino. Vraiment, shalom, 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 homme de Dieu, chantre de l'éternel, bisika bizubino boboto bondeko, na kati ya mabota na bino bandeko nanga. Voilà, shalom, 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 hein, voilà. Shalom, coucou la famille. Voilà. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Bon déjeuner de ce matin. Ningana, musala tata, musala maman. Yo mutolinga roluka musala te, l'heure est grave. Hein. Il faut ningana osala musala pote ezali bien. Moko pati, moko pa café. Natongo esalaka bien. Mai ebele, pourquoi pas du jus aussi. Voilà, biso toumela moi. Coca na biso, coca zéro, j'aime bien ça. Voilà, toujours Milana Tongo, et puis ça moi énergie. Voilà, bande konangai, toye lisusu kaka ndenge toyebisaki bino, oyo toko yoka, oyo toko mona, toko yana una poisa, toko osala analyse, pona kolamusa conscience na ba oyo batikali na ignorance, ba oyo bazana na monde ya ignorance, ba oyo nyoso baza ba fana kwiti ba pasteur, alors faut zalaka fana kwiti ya yeme nzambe oyo akeli biso. Et puis, il y a Jésus-Christ de Nazareth, biso ba chrétien. Mais, oyo nyonso etikali kozala fana kwiti ya mutute, même pas ya mwana na yo, même pas ya mobali na yo, parce que le Père éternel azalaka très jaloux, alingaka bongo te, kake loko ozolinga, et okomona akoya pe kozwa yo yango, et kosala yo pasi makasi. Alors, bande konangai, vraiment bobongama, toyoka, ndenge kaka, toyokaka. Ndeko mwasi na bi oyo boyebi na kombo ya Fatou mama prophétesse asali déjà banda liwa oyo ye oyo za lokola deuxième prophétie asali. Alors bandeko nango tokolanda ngo na bokebi nyonso tu tokosala nango analyse. Shalom na ba homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom bisika bizubino. Vraiment bino bato bondima koya kote ya biso. Bolanda Bible na boke binyonso et puis bo banga pe li felo bino moko bo banga li felo te bo sala makamlo kwa li felo n'existe pas, comme si le jugement n'existe pas, comme si le kwa nzamba lo ba li suma munene na li suma muke ezate yango bino bo sala ka Babylone na bino minene wana bo teka molimo na satana pona boya konyoko la population o ezozwa mwa mbongo mukie o ezola mukatongo pone ke kosala musala nango. Mais bino la msou prière ka 1h30 minutes bozo zulango ba millions de milliers d'argent hein boko za la 3000 bandimi na kati église bango yo so batika ka 1 euro oza déjà na 3000 euros okoza la même na obi ba $1 oza déjà na $3000 bo sala ka ba église wana par semaine 4 fois 3 fois yebisanga sko par mois obima na combien. Mais mbongo wana olie osunga ba oyo bazangi olie bosalisa ba école nde ba école ba catholique basala yango topesa bango boboto bondeko na kati na ba vie na bango bosala ka babilo moka ya mike wa mo hôpital moko skit omona mo eloko moko boya skit te bosala ka biloko ba œuvre minene bandeko nanga boko tongisa école ya munene minerva la mukie kaka. Donc toi tu ne gagnes presque rien, mais osali yango ka pona population na ezala malamu. Donc ekosala kitoko makasi toza pena okosesa pe kola ba aveugle tozomona ba aveugle ebele bazo traîner na zando côté ba ville wana okosunga bango na ba lunette kosela bango ba lunette ko engager ko somba ba machine oyo kotala ba misu na bango ba degré ba misu bande ko nyonso wana eza ba œuvre moko ekoki kosunga population parce que nzamba lobito lingana biso na biso. Matondo na bakimbangiste ba oyo pe bango pe basala ba œuvre na bango minene tomona ba école minene tomona pe ba hôpital ya minene na bankimbantseke na ba wapi. En tout cas nzambe amona bino ba église abima ba mbote na bino bino pe bosala moi effort ya osala makambo ya minene.
Voilà, bande konangai, to PCP, bambote na biso, et pas bato armée d'Isali. En tout cas, bango, na mona ba evre na bango, na ba bonne année, ba pesaka ba chèque, ba pesaka ba bon, ba pesaka ba cadeau, ya ba oyo, ba koka ko sepela bonne année malamu te, pona bango pe, bazwa eloko ya kolia. Voilà, bande konangai, sans tarder, tokolanda témoignage, ou bien tokolanda prophétie, yande ko mwasi, toko tchango ba commentaire, ngai na bino ensemble, pona alobi nini, eloko nini nzamba lakisi ye pona Marcelo, papa Marcelo, alakisi ye nini, nzamba alobi na ye nini, boye bimbala ne l'équipe nzamba lobaki na ye, aboya ki kotia ba commentaire ebele, est-ce que lelo kotia ba commentaire, mais biso tozana kara pona kosala analyse, est-ce que nzambe pa lakisi ye parce que batu nyoso ba oloba, nzamba lakisi bango ke, Marcelo ye moko muta sacrifié mwasi na ye, balobi ye moko ndeko nanga tango yopo yoki boye yopo zalika lokola bato bazoloba soki olingi po yeba kota fukama sambela nzamba olakisa yo lobi ndeko mwasi moko abengi nga bi nzamba lakisi eke vraiment mwana ya Marcelo ya liboso pe aza déjà sacrifié bokomona pe kala mingi te ye pa kokende aza déjà na ngambo ya mama na ye donc soki muta moni mwasi ya Marcelo ase akufi azali sou na ngambu ya bato bazana na ni envie na vivant aza sous na côté ya ba vivante alors ceux qui bomoni yesko aza côté moko na mwana na ye cela veut dire que mwana na pe azolinga ke ni ko rejoindre maman na ye côté bakangi alors albaki mama danoise bocha mwana na ba prière yango ta bande ko ngai nzambe sikazali abatela mwana wana na makila na Yesu mwana wana aza innocent ayebi misala wana ya mabe wana te abatela ye akitsela ye ba ange céleste 4 devant 4 derrière 4 à gauche 4 à droite batambola kana ye bisika nyonso babundela ye bitumba nyonso oyo ekoyela ye mwana wana ya Marcelo akobala akobota akomona bakoko ya bakoko na ye misala ya tata na ye esuki wana vraiment mama place ozali kuna Blanche yaka kozwa mobile na yo yango ngai bandaka na bandako loba aya kozwa mobile na ye na préféré bana na batikala bango moko na kumisi nzambe tangu na yoki bazo bisanga ke a sacrifier pe bana wana mwana moko wana ngala bi bomoni donc le sambo langeza ki nango bien ke soki ye pena mutu azosala ba sacrifice wana mwasi kolala te yo za capable ya kozwa ye zwa yo kene na ye bana batikala na bango bakola na bango bien ke bakola na bitumba ya ba prière makasi parce que papa asimba bisimba simba bande ko eza facile te kozana papa ndoki kozana papa ya magicien bande ko bino bomo na ngo bongo eza facile te botu na bato baleka kuna bokene pa mama kalanga bokene ko yoka bana mikonzi bana banani ndeni ni bavina bango ekoma pasi makasi alors bande konanga toyoka na bokebi nyonso bo aimer vidéo bo partager pourquoi pas bile pe bato bofinga na bino di bozanga te bandoki kasi bino bato boza côté mona pasteur Marcelo bofinga kati po boza ba même sac ba même badi ya fufu voilà quoi toyoka Bongo la Zambé. Ce qui nous a bâti, c'est la gauche, mais bien aimé, la coquine la gauche, pour nous passer message makambu au Zambé à Ebina Kotanisa. Message au Zambé, si et ça pour le pasteur Yves Castano, et pour le pasteur Marcelo. Yves Castano. Nga naza nalandaka o ezali bamate ya bangote naza pe mondimi na bangote na ndimelo ezali Jésus Christ de Nazareth et bango bazosalela nzambe ndenge moko penga nazosalela nzambe na kati na YouTube et nzambe ayebi na kopesa message pona memela bango soki baza basali na nzambe ya solo esengeli batosa na mongo ya nzambe po ete nzambe azo insiste pona tina na bango avant la pasteur ezali message pour la pasteur Yves Cascano et pour la pasteur Marcelo na Yves Cascano Père éternel de Dieu tout-puissant, la paix merci. Yahweh tika etengala kita yonde omata.
L'esprit de vérité, là, tant le Saint-Esprit de Dieu contrôle encore âme, esprit nanga. Na lo ba selonga ite Yahweh, na éventer eloko moko te. Kasi esprit na yo eloba makambo oyo yebi na kotalisa na kati na bongo nyanga pona memela oyo ezali ba serviteur na yo. Yahweh na tosi na mungongo na yo, eloko na kosenga bobele protection divine na ezinga ngai. Contre ba flèche, ba réclamation nyonso ya monde des ténèbres koluka ko se soulever contre nga ezala ni les sans effet. Yahweh yonde bouclier contre ninguna nyonso bakoluka kotelme na nga bouclier foyer na nga bouclier ndako na nga na kumisio na pambole poto zali malamu batela batu nyonso bazolanda ezali message onde na lobi amen. Tozwi mokanda na Nzambe na Masese chapitre 3 verset 5 na tangi makomi na kombo na Yesu. Bible ezoloba na biso. Ndimela Yahweh na motema na yo mobimba. Pe kotia motema te na mayele na yo. Mais bien aimé Bible zoloba na biso sengeli na biso tonzimela Yahweh na motema na biso mobimba. Totia mayele te na mayele na biso. Totia motema te na mayele na biso. Mais bien aimé eza ba serviteur ebele pe ba servante ebele ba sapouya na intelligence na bango. Ba sapouya na mayele na bango et non na mayele à Jésus-Christ et non na Saint-Esprit. Ba Saint-Esprit ba tie mopanzi et bango ba sapouya na intelligence na bango oyo bayebi ko yekola Bible na nzela ya ba classe bayebi ko yekola makambo na Nzambe na nzela ya classe batiki oyo ezali molimo mosantu oyo akambaka oyo ezali batu ebele basapuye na ba mayele ya classe et Bible ezoloba na biso ndimela Yahweh na motema na yo mobimba pe kotia motema te na mayele na yo. Mais bien aimé, oh, mosali nyonso o azotia motema na mayele na ye, Nzambe azali Nzambe peuple de Dieu. Soki otia motema na mayele na yo, yeba ke kokuta na le Dieu créateur o asala likolo na se, o azokamba o ezali musala na ye, Nzambe wana ako expose bino, akotia bino libanda. Libota na Nzambe mikoleleki na pesaka o ezali message à pasteur Marcelo ndenge na mona qui est na carte d'Afrique. Na mona qui est na carte d'Afrique azo silika et azalaki vraiment nzoto elongi na ye ezalaki ya mikolo et suki na ye mobimba ezalaki pembe. Na pasaka message wana eza na kati ya chaîne YouTube au peuple de Dieu. Et mikolo eleki tango mwasi na yebi na kotika biso na yaki pe ko passer o ezali message ya pasteur Marcelo. Libota na Nzambe nga na zawana kaka pona kobeyo na ngongo ya Nzambe. Na zate pona ko dénoncer bi dénoncer. Ko yaka kaka serviteur bo Nzambe be serviteur bo Nzambe. Soki Nzambe atali singa nde na yaka kolobela o ezali peuple de Dieu. Kasi Nzambe soki atali singa te ngape na ko yate ko inventer na kombo ya Nzambe ke Nzambe atali singa boye neloko o Nzambe ayebi na kotali singa te. Libota na Nzambe nazalaki akolala na zozwa o ezali vision. Et na kati na vision na moni nini? Na moni o ezali pasteur ma. Azalaki na kati akolala eza ndoto te mais ezalaki vision. Bandeko différence entre ndoto na vision ezalaka. Pona bato ebele bazokanisa eza bandoto. Mais Nzambe na kati ya Bible pe komama Nzambe alobelaka biso na nzela ba vision, nzela ya ba rêve, balokoma bien ba rêve. Rêve ezali ndoto bandeko na ngai parce que là nazotanga ba commentaire bato ebele bazo loba baza kofinga mama prophétesse bazo loba kende kuna na bandoto na yo eza kitoko te soki osepeli na ye te na maloba na ye te kotala ye te pona nini olandaka kaka oyaka kotalaka ye ofingaka ye nde likambo wana nga na komprenaka yango te na bacongolais ndeko mwasi alalaki amonaki oyo bebe amoni vision amoni Nzambe azolobela ye concernant pasteur Marcelo na pasteur Castano bandeko nanga ba Marcelo basuki na o ba Castano bon na ebité pasteur yango na mona ye en passant na yoka prédication na été na yoka te makambi alobaka na ebité terre na langue nini tolanda na bokebi nyonso Marcelo na pasteur Yves Castano peuple de Dieu babandaki kokende Yves Castano blanche. Et tant que ba kotisi o ezali mama blanche na mabele, pasteur Castano azalaki na pigeon. Na maboko na azalaki na pigeon azui apesango pasteur Marcelo et pasteur Marcelo azoki pigeon wana akati mutu makila wana apandi yango likolo ya cercueil
ya madame ne o ayebi na kotika biso mama bandeko vision eza kokende balobi ke alali amoni bazokende osala enterrement ya mama Blanche nyonso ezotourne kaka na liwa ya mama Blanche wana aza makila makasi alingi te akende boye secret bima te bato mosusu baliaka bango te bandeko na ngai amoni pasteur Marcelo bazaki pembeni na pasteur Castano asimbaki pigeon bino mo boyebi pigeon na monde na biso eza Saint-Esprit eza pigeon ekwelaki Jésus-Christ et Colombe pigeon za nyama bien mais pigeon wana kaka bakoki kosala ngo sacrifice na monde ya ténèbre biloko oyo nyonso bomonaka na miso ya kaka eloko wana ekozala sacrifice ya nzambe kaka eloko wana mpe kozala sacrifice ya diabolo meme oyo bomonaka oyo babengi mouton brebis mouton meme azalaka meme balobaka aza ya nzambe me na bato monaka na bekolo mosusu basalama lekum basalam bango mpe bazoka bameme wana na bato na bango mpe mosusu basalaka bakisi basaka mpe basenga mpe yaka na bameme donc bandeko na nga bolanda na bokembi nyonso ndeko wana azalaki na pigeon bazwi pigeon wana bakati ekingo babandi kopanza makila wana likolo ya cercueil ya mama Blanche tozolanda Blanche azopanza makila wana likolo ya cercueil likolo ya tombo na ye azopanza makila enga na kati na vision nazomona ntango namoni nalobi mais pasteur Marcelo mpona nini azosala boye azwi pigeon kati ye moto azopanza makila likolo ya tombe ya mwasi na ye enga napusani natuni pasteur Marcelo mpo nini ozosopa makila alobi nazosopa makila mpo bazalaki mapasa lipasa moko akei lipasa moko atikali oyo atikali azoriske alanda ye ozoyoka alobi bien azosopa makila wana mpo nakanga esprit ya lipasa na ye donc nde bango babalanaki na mama Blanche basinyaki contrat bakomaki mutu moko soit na nzela mariage soit na nzela spirituel mpe bamusu basukaka parce que soki eza na nzela mariage soki mutu moko akufi libala ekufaka automatiquement bokoza na ntina kuta kosala bacérémonie te ezaka lia mosusu bolongoli babague balobi mama kende sokola mai oyo zwa boye kende obanda vi na yo mais eza teke bakata mutu antaba basala boye cela veut dire que ye na mama Blanche à part libala oyo biso tomonaki physique bakotaki pe libala moko spirituel ou bien soit bamelanaki bakila mama merci Seigneur mama na biso soit amelaki makila mobali na ye akata mobali na ya fibi mobali nde pa akati ya fibi ye ebele basala yango bandeko na ngai ndenge yango pe bomonaki kolulalula mwasi kolala boye mwasi pe mobali na ngai mobali ne mwasi na ngai bandeko bolandaka bakouple te bamusu bamelanaka makila yango wana balobi na yo omelani makila kende kasi zwa makila ya pigeon kata sopa zwa makila ya ntaba kata sopa bandeko falizala basalaki alliance ya makila yango wana omoni aye kolakisa mama na biso pe alliance wana mpona esila donc Blanche akomaki lokola pigeon donc faut kosopa makila wana mpona azonga te bandeko na ngai tozolanda wana eza analyse mpona ngai me ye azoloba spirituel toleka yango moni nazosopa oyo ezali makila wana mpo lipasa wana vivre liwe ekota lisusu te mbala moko na ye natuni pasteur Castano ngalobi mais yo moto ye na pigeon wana mpona nini opesi oyo ezali pigeon wana oyo ezali misala ya satana nzambe ye moko nde moto akoprotege oyo ezali mosali na ye na kati na vision nazalaki na makoki ya koyeba ke lipasa oyo atikali eza pasteur Marcelo mbala nakomi kolobela nga alobi lipasa oyo atikali pasteur Marcelo nzambe nde moto akoprotege est-ce que pigeon oyo bozosopa makila moto akoprotege mbala moko namoni motu mosusu aye
elongi mpe kaka ya pasteur Castano wana atelemi abandi koloba na ngai yo zoloba yo za nani. Peuple de Dieu babandi kolanda nga na kati na vision e nabandaki kokima na kokima ndenge nabandaki kokima na ke na moni bandi ko bavandaki babandi kolala enga na koti mpe na se na bango na lali bango siko bayeba ete nga mpe na koti wana na kati ya bana wana na lali e bango bayeba bazoluka nga bazotala bamoni ke naza te mbala moko babandi kokende enga na ye kolaka peuple de Dieu ntango nalamuki nabondele pa na Nzambe nalobi Seigneur Pasteur Marcelo na pigeon azokende kosopa ngo na tombo ya mwasi na ye olobaki lipasa oyo atikali mpo alanda ye te il faut tosala mais bien aimé Nzambe abandi koloba na nga mwana na nga oza kose rappele lisusu na message oyo nayebaka na kopesa yo mpo na Pasteur Marcelo. Message on a pesa kwa mpona Pasteur Marcelo. Carte d'Afrique. Na kati na carte d'Afrique. Ako dominer. Ako zala likolo. Et lokola yo ki mungongo na ngata ke musika na ngai. Dans la carte d'Afrique. Mais bien aimé, molimo na Nzambe tali singa carte d'Afrique ezalaki noir. Et longine lisusu ezalaki te. Et ba longone longine na carte d'Afrique. Et Nzamba lobi akei musika na ngai. Akei musika na ngai. Kende ko passer un message. Donc, na kolanda message à maman, Pasteur Marcelo abandaki bien. Ba pasteur na biso babandaka na bango malamu. Tango babandaka bien wana, Satan wana ya orgueil. Satan wana ya domination. Esprit wana ya komona kaka ngai na leki bato. Yango ndezo mema bango na kati ya misala wana ya mabe. Et puis bas banvoutema abandeko nanga. Même moza mosai na Nzambe bakoyi ko envoûter yo. Botala mutu abanda kolala na Yesu. Oya yeba ndenge ni Yesu oke toilette. Oya yeba ndenge ni Yesu Martine Montana ke sambela Pierre. Me bayaka ko envoûter ye kaka. Tala mususu azaka pembeni ya Yesu. Yeka mutate kaka ba envoûtaka ye. Envoûtement yaka pona pasteur. Yango ba pasteur baloba bo sambela pe pona ba pasteur na bino. Bo sambela ka pe pona bana ba pasteur na bino. Bo sambela ka pe pona basa ba pasteur na bino. Envoûtement wana elandaka mutu te. Surtout bango nde bazanye cha danger. Envoûtement eza lokola épidémie. Bande konanga, eza lokola épidémie moko boye. Eza lokola maladie contagieuse. Soko bengani yango bien te yozo moko nazala ba chikorte. Yeba ke zuyo. Au moins même subo bengani bango boye. Bazaka tout autour akati anda kwa pasteur. Bazaka tout autour na église. Et moins de l'erreur bamsou bazaka wana aucune église bien. Oko mona mbala moko ba bengani molimo mabe. Molimo wana ye koti yo. Et koti yo parce que yo tiki porte. Nga nazo ba na Congo avana ya tokenda ko sambele la mwasi moko. Prière boutou mo bato prier molimo ebimi pa ya mutu boy ekote pa mutu groupe obiso tokende ko prier moko na biso molimo wana ekotie na kanga miao azaki na distraction donc bande ko bato basaki double travail bandi su ko prier mwana ndeko na soko oza na fatigue oza outi feti oza fatigué landa maté ya ndako prier na ndako ko kende ke place bato basangani te surtout place où bazana ba service ya ba délivrance soko za makasi te ko kende te bande konanga elandaka ekangaka bato bozo comprendre. Donc Pasteur Marcelo aza mutu ndenge mama zolobela awa azalaki na ye na bonzambe mais atika Nzambe kala akoma na ye mulangi ya primus akoma na ye mulangi ya skole si la solote o mulanga primus ezalaki ya skole ezalaki ya whisky ezalaki na kati ya mulangi o libuko batutelaki yango pilipili mais otala na kati pilipili ejali te. Alors bande otobandi okende na suka mama avancé oyebisa azongelanga po etake musika nanga atiki premier amour na ye oyo azalaki nango contre nga abandonné premier amour na ye oyo azalaki nango contre nga. Mais bien aimé ntango molimo na Nzambe ezoloba na nga enga na kati na nga nabandaki koyoka neti nalela na comprendre. Et puis balobi Nzambe alakisi alobakaki akotombola ye na Afrique mais na carte sikoyo alobi mais tala sikoyo na carte Afrique aza lisusu te carte comme molili yazate. Donc nani Pasteur Marcelo akoyo soit azana courte vie soit ako vivre mais na libanda ya Nzambe. Voilà ce qui a se repentir te mais ko se repentir d'ailleurs il faut que ça lango
publiquement, pas en cachette. Que ezali ngai tende mutu nazoka pasi ya kolela kasi ezali molimo na nzambe nde eza na douleur ya kosentir ke mosali na ye ake mosika na ye e ntango nasilisi kobondela yango na ye kopasi oyo ezali message. Peuple de Dieu, libota na nzambe, Pasteur Marcelo aza serviteur de Dieu et azwinde bato ya mabe oyo bayebi na kolongola ye liboso ya lipamboli na ye bamemie mosika badésorienté na nzela ya nzambe bamemie oyo ezali mosika yango bomoni makambo nyonso ekoti na kati na foyer na ye. Libota na nzambe nga nayaka kaka na bamessage oyo nzambe ayebi na kotalisa. Pasteur Marcelo, ainsi dit l'Éternel, zongela oyo ezali nzambe na makambo nyonso incantation nyonso bokoluka kosala pona kobengana oyo ezali liwa na kati na ndako na yo yango tende moto kobengana oyo ezali liwa. Pasteur Castano, Yves Castano bazokosa yo bazomema na nzela ya mabe. Zongela oyo ezali nzambe premier amour oyo ozalaki nango po ete na kati na vision na moni carte d'Afrique etikali polele. Donc Pasteur Castano yende mutu azali père spirituel ya budiabulu ya Pasteur Marcelo. Yende mutu a initié par Pasteur Marcelo na banzela ya mabe. Pasteur Marcelo balobi zonga na oyo etangami na nzela na yo bandeko. Zonga osali na nzambe na yo na bosolo. Voilà bandeko na ngai. Vraiment beau like émission. Donc Pasteur Castano ya kenda musika Nzambe a déclaré qu'il a matissé une dimension très élevée na kati na Afrique. Afrique mobimba oningaki ozala élevé mosali moko te alingaki atelema na yo. Na makambo o nzambe alingaki asala na kati na bomoi na yo. Mais otiki o ezali nzela na nzambe, olandi o ezali nzela bato mokili. Otiki o ezali mosala na nzambe, olandi o ezali ba conseil ya mokili oyo. Tala molili ndenge koti na ndako na yo. Ben kantation nyonso koluka kosala, po eteliwe kota te na kati na ndako na yo. Libanda na nzambe ezali kufa. Libanda na nzambe nongo ke musika na nzambe ezali kufa. Yeba ete nzambe atiki yo. Zongi so ezali premier amour ozalaki nango. Zongi sa bolingo nzambe na kati. Nzambe sa atiki. Peuple de Dieu. Bandimi. Ngana sa wana pona obéir. Makambo nyonso nzambe akisanga yango na koya ko passer ezali message. Pasteur Marcelo ake musika na nzambe. Pasteur Marcelo ake musika na nzambe. Ainsi dit l'Éternel. Nzamba lobi na ebiso zongela o ezali nzambe. Zongela premier amour na yo. Zongela o ezali amour na yo zalaki na mona nzambe. Poete okei musika na nzambe. Okei musika mingi na nzambe. Tika ete nzamba sunga yo ozongela premier amour ozalaki nango olongwa na kati ya kiri ya bato basali ya mabe oyo yebi na kokota nzambe abwaka oyo ezali file na ye po ete alongola na kati na kiri wana po ete okei musika tala makambo ekomi po ete mabe euti epai na yo moko okei musika na nzambe. Ainsi dit l'Éternel. Tika ete nzamba pambola yo message ekomela yo nde nalobi amen. Amen bandeko nanga amen amen. Tosuki wana pona lelo nzambe apambola bino apambola mabota na bino message ekoma bola ike miso bo partager message oyo ekokoma epa ya Pasteur Marcelo. Muto nyonso alingaka Pasteur Marcelo ozana obligé on partager message oyo ekomela ye pona ayeba kozonga na bolingo ya tata. Nzamba alingi ye azopesa ye toujours seconde chance. Soko moni nzamba zolobela ye boye parce que alingi ye. Alingi azonga atika kolanda ba pasteur o azomona bazwa ko sekisa ye, bazwa koloba na ye sala boye sala boye sala boye. Bazokosa yo bazokotso na kati ya libulu. Partagez vraiment mission oyo et comme la Pasteur Marcelo. Tant komona ke botali yango makasa loba oyo makamni balobi awa en tout cas akolinga fina. Akoyoka oyo etali soki Pasteur Marcelo abongoli motema parce que yo partageaki et que komela ki ye oyebi combien nzambe akosepela na yo na lola pour nzamba lobi soko gagner ame ya mutu moko esengo ezali na lola. Alors botika la malamu esengo ezali na lola esengo ezali na lola lola mwana. Alléluia botika la malamu